Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Assemblée nationale collectif ya ba députés nationaux bazali bongo ko menacer destitution ya Biromboso, président de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo assisté ki mokolo ya lobi moleki jeudi 27 janvier 2022 na palais de la nation ya Kinshasa na cérémonie d'échange de vœux na ba corps diplomatique accrédité à la République démocratique du Congo. Beaucoup de détails na édition ya mokolo ya lelo. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, merci pour la confiance et fidélité bolembakate na kopesa magazine na bino KMB News magazine o emesana ko informa kabino tango nyonso ya mokolo lelo yango ebandi na tombeli bino nyonso bolandi bolamu. Chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa qui part na cérémonie à échange de vœux mokolo ya lobi moleki na ba corps diplomatique accrédité à la République démocratique du Congo. Bonne explication. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azwa ki par mokolo ya lobi moleki jeudi 27 janvier 2022 na palais de la nation ya Kinshasa na cérémonie d'échange de vœux na ba diplomate accrédité ya Kinshasa topé ya République démocratique du Congo. Na maloba na ye ya circonstance Tata Mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présenté qui bave le meilleur na ba diplomate pe na ba famille respectif na bango nyonso pe a réitéré na exercice diplomatique na ye vision basée sur une politique de bon voisinage ya amitié ya solidarité pe affirma ki liboso ya ba représentant ya communauté internationale que République démocratique du Congo a sali na 2021 ba avance significative na terme d'ouverture na ba pays ebele ndakisa ba pays ya Asie ba pays ya Océanie pe ba pays ya Amérique sanctionné na ba accréditation ya ba ambassadeur ya sika pe République démocratique du Congo azali ko agir toujours pour na kimia pe stabilité ya monde approcher multilatéral ba enjeux globaux boye ba ete na bofongwami ya séance Martin Shungong Foyo oyo azali ambassadeur camerounais pe doyen ya corps diplomatique awa na République démocratique du Congo a présenté ki bongo bave na ye po na 2022 pe a profité ki na occasion yango po na ko saluer bongo leadership ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na bokonzi na ye lokola président ya République démocratique du Congo pe président en exercice ya Union africaine pe a souhaité ki kaka ba meilleur VP bonne année na population congolaise nyonso Kinshasa il est partout. Lisanga ba députés nationaux bazali bongo ko menacer Biromboso pour la destitution pour na bango balobi ete chambre basse ya parlement ezali ko sala mosala malamu te pe sengeli ezala bongo destituer bozo ba détail. Collectif ya ba députés nationaux ya 26 provinces baebaki na ko convoquer ba membre nyonso oyo bazwami na Kinshasa pendant période ya ba vacances na réunion mokolo ya lelo vendredi 28 janvier 2022 na palais du peuple pour na constituer un homme libre pour la gestion chaotique ya Assemblée nationale na Biromboso pe ba députés nationaux bazali ko acquiser bureau ya chambre basse na obligation ya fidélité na présidence ya république perte ya pouvoir législatif ya Assemblée nationale na voie ya considération lokola organe sous-traitant ya ba institution président de la république neutralisation manipulation ya ba membre mosusu ya bureau pe organe ya Assemblée nationale commission pe groupe parlementaire absence ya réunion ya conférence des présidents prise des décisions déséquilibre pe manipulation ya mauvaise gestion ya ba députés nationaux ici ya opposition yako kama ezali ete démarche ya baeli yango ezali ko salema bongo kaka na moment oyo baeli nationaux bazali na vacances parlementaires après avoir habilité gouvernement ya république afin ya ko légiférer na ba matière lokola prorogation ya état de siège pe ratification ya quelques accords ya crédit pe prêt biso awa tozali kaka kotala pe kozimele pona résultat ya malamu ebima likambo oyo
et Tikali Kaka à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Population ya Nord Kivu ezali kolela kaka na likambo etali ya insécurité pe basengi implication ya chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebana ko renforcer bongo ba frontière pe surveillance pour bazala na kimia entre ba frontière ya République démocratique du Congo pe na Rwanda. Bozo ba détail. Coordination provinciale ya société civile ya Nord Kivu basengi na président ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebana ko renforcer sécurité et surveillance ya ba frontière rwando-congolaise. Structure Oyo à travers communiqué de presse Oyo ba publié ki wuta mercredi 26 janvier 2022 pour na ko réagir na battaque wuta mokolo lundi 24 janvier 2022 ba présumé M23 na territoire ya Rutshuru. Na butu ya 24 pe 25 janvier 2022 ba ex M23 ba ataka kibongo ba position ya FRDC na niveau ya Nyesisi Gungo pe Kigeri pe wana ba enregistré ki ba perte côté ya mapinga ya FRDC pe population avant ki kimia te abanda ki na ekoluka déplacement kino mokolo ya jeudi na tongo nde mwa kimia ekotaki pe bazali koloba kaka frontière ezali vraiment na sécurité te pe bazali ko observer que FRDC ezali ko jouer na ngo rôle ya défensif na isika ya ko sala offensive pe bazali ko senga na FRDC bayeba na ko renforcer présence na bango na ba frontière oyo e kaboli bamboka mibale pe bazala ki ko senga lisusu présence ya chef de l'État oyo azali commandant suprême pe chef d'état-major bakende na Nord Kivu pambate Oyo ezali na ngomba la liboso te ba elema ya M23 pe ba RDF ba kote la bango pamba te ba frontière na biso ezali sécurisé te yango tata mokonzi esengeli amatisa effectif militaire na ba frontière entre Rwanda pe République démocratique du Congo po bango pe ba koma na kimia pamba te kolandisa mana maloba ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aloba ki soki kimia ekoti na partie est ya République démocratique du Congo te po na ezali lokola a échoué mandat na ye na yangwana na souci ya population azalaka na yango a décréta ki bongo état de siège po na koluka kimia na partie est ya République démocratique du Congo pe basengi na bakonzi ya mboka pe na tata mokonzi ayeba vraiment kolandela opération au de près po bango pe bazwa kimia ba umeli tango molai na kati ya insécurité affaire oyo etikali kaka à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Wuta mokolo ya mercredi 26 janvier 2022 ezalaki bongo na part ya ministère ya économie nde banosaki bongo bomati ya carburant awa na vie province ya Kinshasa bozwa ba élément kolandisama na ministère ya économie nationale aplibiaki wuta mokolo ya mardi moleki 25 janvier 2022 nouvelle structure ya prix ya produits pétroliers pour la zone est oyo wapi vi province ya Kinshasa pe nouvelle to pe tarification ya sika ya bomati ya prix après zone d'approvisionnement est pe sud ya carburant week-end moleki pe kolandisama na communiqué officiel litre ya essence est commis à 2095 francs congolais to pe 1.4 $ oyo ezalaki kotekama na 1995 francs congolais pe litre ya gazole est commis à 2085 francs congolais pe 1700 francs pour na litre ya pétrole pe litre ya jet A1 pour na carburant d'aviation et commis bongo ko coûter 575 francs point 43 francs congolais. Kolandisama na communiqué décision oyo eza ko viser ko soulager trésorerie ya société pétrolière pe ko maintenir équilibre ya système ya approvisionnement ya carburant na pays pe na ngambo ya basombi to pe bakumbi mutuka bamoni na bango likambo te pamba te développement nyonso ememaka kaka changement. Kinshasa et l'équipe partout. Betesco Mosungi ya bana mboka azali kaka ko continuer ko lesa congolais pe congolaise nyonso na ba produit kitoko azali ko tina ba disposition na bino ndakisa spaghetti roni bayeli susu bango banani société Betesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga yinini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko
kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babingi ya kitoko makasi babingi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa elle est partout. KNB News esali constant na likambo etali phénomène kuluna awa na vie province ya Kinshasa après service national au chef de l'État ataki na disposition ya population bolanda. Phénomène kuluna ezali kokoba kaka pe ezali kosala rage na vie province ya Kinshasa après instauration ya service national ya kozwa bana oyo tobengaka bana bakuluna to kotinda bango na kanya makasisi to remarquaki na 5 derniers mois oyo baisse ya ba criminel na ville province ya Kinshasa esalamaki kasi mikolo oyo batomboki na bango pamba te insécurité ezongi lisusu makasi na bakomi neti limete précisément na quartier Mombele, commune ya Bumbu, commune ya Makala, commune ya Kasavubu, commune ya Ngiringiri pona kotanga kaka wana. Bakulu na baprofitaka mingi na se ya mvula nde babimaka pe babandi service na bango kaka ndenge bozali komona awa na bilili. Kasi ya kokamwa la police congolaise balembi na bango pamba te balobi kaka bilongi moko oyo nde bamesana kokanga soki bakangi lelo ba parents balanditi na ba prison ba pesi amande ba ebite eske ba mibeko bazali vraiment kosala mosala na bango lokola elongo bani pe na ngambo ya population bazali kaka kolela pe basengi na ba autorité pe na général Silvano Kasongo bazongisa nanu likambo ya kokanga bakulu na pe kotinda bango na kanya makase sepona kokotisa kimia na vie province ya Kinshasa. Kinshasa, il est partout. Rédaction ya KNB News ekitaki mokolo ya lelo sur terrain pona koyeba est-ce que zali malamu après ko parrainer couple parrain abana ko bimana mwasi oyo ya parrainer ki po abala na libala est-ce que likambo yango zali malamu boka réaction ya population na micro ya KNB News eto baparrain mingi lelo bakoma na comportement oyo soki kaka bazwiye po azala comme parrain po aparrainer couple oyo balingi babala na sika okomona parrain to marraine akomi na lisusu kobima na mwana oyo alingi aparrainer na yango tokitaki na terrain kotuna bapapa soki oyoki ke mwasi na yo akoma kobima na parrain na bino réaction na yo papa ekozala nini? En fait pour ngai en tant que chrétien, ne Bible zo bisabiso. À part kaka parrain mais ata mutu mususu. Obia master na ngai moninga na nga. Bon pour nga na olimbisa. Parce que ne bongo Bible zo bisabiso. Bible zo bisabiso soki olingi kolimbisa. Soki oboyi
yo moko. Mais pour nga na olimbis neti conseil eza bien dit parce que mutu a travaillé dur ake abali mwasi donc a dépensé mbongo na ye peut-être akosala na ye makambo mosusu mais alobi ete mwasi na ngai il faut na honorer alors honorer mwasi yo oye ozwi mwasi na ye osali neti mwasi na yo alors na condamné batika eloko wana eza bien dit réaction na nga na osepela te na kosilika a plus nazoloba yango ke eza kindoki eza na ndenge normal te eza na ndenge kindoki bon baboti bino bato bozosala makambo wana bozomona nga siko conseil nazopesa na bino botika yango eza mabe eza bien te ata baloka yo kosala makambo wana te eza mabe pare na nga ada mutu mabe seki deja banda da likopo bango mibale réaction na ngai ko bango mibale bazala te nakobaka ata bango naboma kaka bango kuda bisinga de makambo seki deya anotenga de na kofu moko azwi ngai na mwasi na ngai azwa bibala na asi azoka po ya zala c'est anotenga déjà na contre-temps c'est ngam na perdre parce que ceux qui ont appris ça avant que tout ça mariage pas qu'à l'ingénieur de l'équipe c'est-à-dire que tout ce mariage là tout ça mariage là moi c'est après ça on entend que mais selon moi par un adina moi c'est soki nayoki ke parrain na ngai akomebimana mwasi na ngai vraiment premièrement ezali déception na jui ya liboso na osepela nango te c'est parce que oyo ye azosala conscience na ye ezorapproche ye y compris na mwasi na ngai bango mbale baza mabe parce que soki mwasi olingi mobali na yo ntango oyoki babandi kotya litoi babandi kodrage yo epa parrain yo mwasi yaka epa ya mobali signale talisa mobali na yo oyo olingaka lokola mwasi obombeli ngai deja bino dès le début bobandai deja kobima donc mpo na ngai na parrain wana na mwasi na nga bango mbale baza bato ya koefface vraiment pendant toute ma vie toyebi ke ntina oyo tolukaka baparrain na libala ezalaka mingi mpo basungaka biso na baconseil na libala kasi systeme oyo ekoma lelo eza kitoko te donc baparrain botika ezaleli ya kobimaka na bana oyo bazwi bino na parrainage mpo wana eza kokotisa malédiction na couple na bango Kinshasa eleki partout. Participation ya ba boxeur ya regroupement omnisport militaire ya FRDC na championnat national ya boxe ya République démocratique du Congo ya koyeba pe kosimba 3 boxeurs ya FRDC nde ba participer pona mbala ya liboso na 30e édition ya championnat national boxe oyo ezali kosalema na studio Mama Angebi ya RTNC ya Kinshasa e bandaki wuta mokolo ya le 26 pe ekosila le 30 janvier 2022 to pesika ka ba bonne chance na FRDC mapinga ya République démocratique du Congo. Décès ya Kaska Songo, star ya musique folklorique oyo azali auteur célèbre ya chanson Sisabidimbu akufaki na hôpital Amitié sino-congolaise ya Njili na Kinshasa peye azali originaire ya Congo pe azalaki bongo considéré lokola ambassadeur ya culture iyaka to pe ya musique ya bayaka. Programme ya matanga na ye ekopesa ma awa na KNB News na mikolo ezali koya. Merci na bino pour
bozalaki ebele ya kolanda KNB News ya mokolo ya lelo onga Suzy Mwenda nazaki na esengo ya koprésenter yango pona bino soki esepesi bino na bandako bopesa un grand merci na équipe technique pe rédactionnelle o esalaki mosala kitoko po bozwa édition ya mokolo ya lelo caméra pe régie esimbamaki na Papa Timothée Kayembe pe supervision ya Héritier Lukoji balobi l'homme intègre na montage ya lelo tozalaki na Arnaud Dembuya balobi Seigneur Pentacle pe biso tozali kosala mosala toujours na coordination ya les grands lions ya communication du Mimo Kendi le coach ngai na bino tokutani mbala esima kaka na souci ya koservi bino awa na KNB News Magazine. Ciao. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino